kana tela makuna njonjele disebe kwani kusese na fulu mwele aya mazuzike dikambi kata guruma vedi makamozongo na teme izo salama betanga mouvement neni no konsona ikembe loko ebele motorisé awa émission na biso ekokende na kosila vraiment tobosani te grand prêtre ayaki oya kotala biso amu yabi Jean Paul aza na kati ya Casablanca donc nakomi kopesa parole na grand artiste mpona émission na biso bukwenda mboko watala mani mange mama bukwenda yo mo le grand journaliste mo tiki no ba journaliste ko sala biso donc dans mutu mo ba na Paris wana za bina grand prêtre a laissé le grand prêtre o ya Congo ya Brazzaville o ya vandi sa makambo na kata Paris wana mama makoso na kata Paris o vandi sa masobi mama makoso mutu mbongo ebele ba mbongo lo ba na action tellement tout le monde a action na yo ba preuve na internet na ba YouTube yango ila sa kula mbongo donc mutambo ala sa bongo ali mama makoso mutambo ebele na kata Paris le seul dit quand on idéologie à tête ça ça tout na kata Paris mama makoso grand prêtre artiste pays à l'élu na kata diversité à l'éli artiste à l'éli mais à l'éli à kosola na yo na sima ya diversité na sima ya diversité ndé na rolia donc na komi na suka na saluer bato o balinga ngai la bande aux États-Unis 001 la première dame des États-Unis Kadida la Nikta Wendy bamota to sipozali na zongi na kata Londres 0044 si tu peux s'attendre mais ça peut s'attendre maman Charlotte Pigeon à Londres ya Ibrahim Nzambe ya nyonso na Londres respect à Ibrahim ndeka na biso kyo respect à Ibrahim na kata Londres Suzy na kata Londres bamota to famille tout bamota to donc artiste na bino kata mongara pour na bino masananga sino mandela bamota to Jonathan Malé pena nga miale bikwa il m'a tete non muntu mogoso mutema ya kabiki anza oncle de la c'est l'homme papa na Davina pamota to siko zali ki baza dinombe makot sibwe beyuku ki atos